titre sali album on la retirada donc mon am tazaki na port on est donc allez tembe jamais ici là biso kaka na moto na tembe watanabe ebende ya motwe watanda lo bon na studio ke bofungola mitema na sima kunja de tolia na sima Brandon tolia na sima plata tolia. Ravi de vous présenter cette grande émission Congolais Lelo, fidèles internautes salut et bienvenue à cette grande émission qui vous est présentée par moi-même Tadé de Liège. Merci Ningo Bozali ebele bozo qu'on a biso na www.info16.com babi le meilleur site du moment. Merci pen bande on a biso à Brazzaville ni bayamba nga kitoko. Bamsu batuna ki Tadé de Liège akenda wa pozo mona le sous-souté toujours le sous-souté Tadé de Liège alongwa ki Info16 na voyager qui na kenda ki Brazzaville na kenda toujours na cadre musala la biso Info16 parce que Tadé de Liège nazali journaliste mobile na tambolaka. Nous avons le bureau mususu ya Info16 kuna na Brazzaville. On a merci mingi na ba internaute na biso ya Brazzaville. Merci ningo boyamba ki ngai vraiment. Merci ningo bozaki na ngai du début jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse. Bandeko balandi na sengo pona bino. Na sengo komba pona bino moko ba musicien. Ya OK Jazz, lui c'est l'artiste Gilio mon bébé. Bonjour Gilio. Bonjour les grands journalistes. OK, bonne santé. Ah, santé pépère très pénard, bana monde donc santé Gilles mon bébé animateur Nzambe, animateur le plus propre du Congo, yeyo, pépère lettre. OK, comment se porte le groupe OK Jazz? OK Jazz, en bonne santé, tout ça absolument bien par la grâce de Dieu. Donc tout doit évoluer car dès tout bêta chaque dimanche, tout doit préparer pour l'album Nepso Sika, où les alliés produire et pas y avoir absolument les Rambo, marché central. Na générique nanga Kindobika, le générique le plus turbulent. Donc Kindobika bana poto bana monde atie bozelango donc. OK, Tobé t'as isolé le générique wana après. Gilio héritier Watanabe asala ki la team Wata, ozaki moko ya bat oyo héritier arekitaki. Et puis biso, pourquoi tu ne fais plus partie ya groupe la team Wata? Question vraiment place nanu héritier za na pese mbote Gogan Kale na mama na biso lolote molisho mama cc donc omoni makamutango ebandaka na ba vitesse nango malgré tozalaki wana mais omoni na famille pe ba problème ezalaka donc on est un groupe na ngai bana mai ba évoluer bien donc makamna bango eza bien mais ezali ba problème mo ezalaki na kati ngana mokonzi nanga te mais na ba collègue nanga kaka et ça là que na ikobela koti palin na ndenge moninga bonne santé au lieu na reprendre nanga c'est bon. OK, ngalinga to zala clair comme on ezaki problème nini ou qui me peut être Kunzardo azala ki wana to ki ma ki demo d'ambiance bien nan. Non, au moni ndenge ezala ki wana au moni Kunzardo azala ka déjà Kunzardo Brandon azala Brandon ngapi nazala ki na port na ngai. Donc ndenge to travailler qui na début wana titre sali album on la retirada donc mon am tazaki na port on donc mon am to ana peser selon titre nae donc Kunzardo bana kin bana poto boyebi Kunzardo Brandon a na rapport nae o bat ba ebelier bana confiance na ndé pe richa pesa ke confiance na album donc il a na nous bango nanu donc biso to compagnie bango mais donc dans la problème mo tena na bana mandeti Brandon place à des mots de l'ambiance na Paris place à la PC Bambote donc il y a un problème au tena bango donc tout ça bien tout travaille bien album mobimba pepele. OK, au lobby qui est problème entre you na ba collègue na yo ba collègue on banani. Bon au moni ba blom tout dans la ra que moi chef à répétition moi des disciplinaires mo yo pour séparité lobby no boye moi ba le tiraillement maloba wana peut-être pe ngapi na kokaité na monika bon on dit batu musuba olinga na baonga te mais nazala ki parmi donc na rolo baté que héritier non nkale jamais atika ko nienga na makambo nazala ki nanga mais ele ronde o e ya kovandisa nga tant la bela ki brisque moi pe na la famille na pe na mwana batali me yo zo kene koto moko boye ba maladie yeli yo boye be ndengini na meka pe na kozongisa matoi na famille na yo ka ginanu ne veut ba répondre nga ndé pe na yo répondre tant na yo répondre bon atali déjà ba maïda ba évoluer bon le rôle apenda ko na OK Jazz au moni kuna ngam na coach mamba seben na OK Jazz donc la première animateur o aye donc a para commando do ba bua kanga mbala moro donc na ye
donc ça la innovation moi ma danse ya omona lobaka kuna so na AVC ozana koko na bino mo abela AVC donc ya ne kuna te bona ko longole AVC ça va Robeli ozongi la team Wata directement kotaki générique si ba sala ki yango sala ki ozonga OK just benen te to sisi makamutu ezaki ke fait ba troisième générique Watabi bon akena poto tango ozonga to ça la troisième générique peut tout chaba voix mais ya repesa ke mona matango aye et ça là que non aima mona BM bon dans ma générique nyoso ba sala ki yo embagité obora quitté pas te na participer na beta ba maracas na chaba ba voix ba réponse na ndia yowana donc quand même na participer na retirada OK tom na moi à part non extrait bloc oyo sala na kati ya album wana retirada bon retirada na koloba ke ba cri principal nanga elingo ezala na troisième générique otonga tout ça là mais kuna na participer rara na ndeke ya maracas dans la beta instrument na ba générique na ba réponse ni de la rara brandon la goba wata na belelelele ngavu lelelelele dans ba sens ou dans ba réponse mais cri principal au ne da ke boy ba identité de singa na no boulé ke funa yena makambo na générique na no boulé na say loro mobe allez tembe jamais ici là biso kaka na moto na tembe watana be ebende ya moto bino moko boso yebaye Mamadou Warishu ya bibi chamala tondo boulelo ko mo ba jaro mais et au pesa ke mona matanga outimi ki la ye ba donner changer to kotimba mona ba image bon ba clôturer pe album donc makampo na sala wana isala ma souté na ndenge pe na ba maladie. OK ça va ozongi sikoyo OK jazz est-ce que na kata OK jazz ozako futama bon moni musique à Congo pe normalement ba futama te na ebito orchestre moi caché na caché musa sala bon moni OK jazz la compagnie munene ils accompagnent munene grand maître Tindenge OK jazz ezalaka ba vie na biso ba leka ba Joski ba tout ba leka les compagnie o lelo PDG Mongolo na zo féliciter na ndenge azwa biso ba chaîne boye mondu le pe boye pour moi orchestre musu to mona wana pour bet pe ndu le pe be mwana yebela mwana yebela pour de la système moko beti ndule donc kota na karo bekende Zila vous allez reconnaître que OK jazz est un orchestre mnene mais pourquoi qui marque orchestre mnene okenda que la team Wata bon kokima c'est trop dire ezake na venant la team de Wata na ebité ata mwana nanga la palin donc ata mwana nanga la palin aka moi donc ne malade nimte ezongi sanga na ndaku tana yo kobika na mona que non maman ça doit évoluer donc mieux vaut na travailler dans sous côté on reprendre normal moi des minutes nous sommes comprendre des questions nga te na bi yo reconnaître que OK jazz ezali compagnie moko souhaiter mon boya munene mais pourquoi alors olongwa ki société yango olongwa ki orchestre yango okende la team Wata ya kutu orchestre mon boya sikanano bon la team de Wata moni bon mon héritier à la flambeau jeunesse ndenge vena nga sam tuta benga donc tango asala ki loko wana moni quand même ngana mona kasavubu na kati kave loko esalama donc ezala ki mie ke na ya mouvement bon mo pe de lo ba jeune donc na ya ki na sens ke na mona na pe na makambo wana OK jazz ezali na port nango ezali OK jazz mais tant que mamu makambo ya animation kuna vena na ne confirmaté maintenant na mona mamba Wata ya ki na bitin na chapé le boko na makambo mais malheureusement l'homme propose Dieu dispose donc na meka ki na ngai mais o pe komela ki ngai ngana nzambe na ngaka na ebi komela nga le maladie ba nini mais na longoi OK jazz na ndem na kena na héritier OK ça ba j'ai dans la sens wana mais le lopé c'est na zone sur OK jazz orchestre batata orchestre batata mais génération na ya wana vraiment na moni dans la génération so ba jeune il a nango ba vie mo boité ate ko moi 6 minutes c'était il a ramené ba jeune ba play ba sert bien est-ce que ba dénigrer côté que non je demande bête un orchestre mora ba tata orchestre mora kala vous avez dénigré te ba diminuer côté peut-être bon le problème c'est le problème là musique est sans frontières sans limites musique là nango donc ro dénigrer nga mais on a ça la wana et satisfaire abatu donc dans la jeu d'ensemble wana donc moi écoute au boulé nga mara te pour mara na sala na OK jazz wana c'est ba yé donc ba mo peser son ndenge mona ba orchestre msubat ba yebi ninyo sana OK jazz bon na baksa mongo asuma mo ça va to comme estrango asuma ngas desi mikolo yo
mikolo bana Paris naza mikolo yo mwana petit mukie yo petit mukie nano qualité ale nye ko oye ko ya yo mwana kamata na yo zwa ale bango kindo bie bazotala kin amono ya kindo ke kindo amono ya kindo ke ale ya munu ya amunu ye donc on a l'alertir mobo donc on a moi implice mobo na makambo donc on a moi implice moi ngwasuma et ça là que le lobat ba et puis OK jet ba se retrouver oh OK jet le boulera ba rumba mais ba moni venait mon ngwasumi kota donc déjà moi innovation mon sala. OK, merci. Salutation spéciale à Tadet Asangwa qui nous suit depuis quelque part. Salutation spéciale à Petro Sekila, autrement appelé Petronel, et pourquoi pas aussi à Zoé Kambi qui nous suit depuis France. Babi Zoé Kambi, merci. Merci à notre solar vraiment. Et ça l'a vraiment va bien. Et pourquoi pas aussi Jackie Moussam qui nous suit aussi depuis quelque part. Babi Bilenga Boza, toujours dans le www.info16.com. Babi le meilleur site du moment. Nanya Koboya. Boya Lukanga Tade de Liège, autrement appelé Papa Congo et Alelo sur des retours en force, toujours Nengezara, toujours continue toujours na Julio mon bébé. Est-ce que il y a une musique congolaise qui c'est Zalaka? Ah qui si on va mettre médicament ou bien qui c'est de Torobara qui Julio, que ça semblaté. Vrai ou faux dans la musique congolaise qui c'est Zalaka? Bon, on a la connaissance, tout le monde connaissance morobe spirituelle. Bien enseignement morobe spirituel detinga marabna sala okobe ngango kisi pondenga na prière so moi parce que na prier okobe bango oh mto na magicien benene mais donc eza ba pratique o enseignement o ngana landa ngana bouddhiste mais na ko prier ko mona pena tiba mai ba fleur ba boujo bangi ko bulige esprit modo mona ke nzambe do tuluka kina bandenge belé o mona pesa bouddhiste a zala la Congo. Est-ce que bouddhisme a vraiment ezala église wa doctrine wa ezala? Bon, moi, je suis Bantou, on est dans l'enseignement, moi, je suis en Europe, mais ils ont déjà un centre de Gombe. Papa, c'est là. Mais l'église est belle, on a Congo, on a mon Asie. Non, le problème, c'est que les problèmes, c'est non, tu es croyant, donc tu dépends de la foi. Ceux qui sont là, qui sont bouddhistes, qui sont là, qui sont ah, na big moté bima et bimi awane na kolo bakita mabe. Mais le gouvernement aura enseignement ya bonzambe. Et ça qui est mouton, alors comprendre les gars mabe na malamu, donc ils ont dérangé dans mon terre. Donc qui na façon le beli donc c'est que ngane na priara donc na rolo belo donc mutum susega ya awo mona kinino sa kiss mais edara ba koye ya mona ebso ke qui c'est dans la raté mais ba connaissance mona mutara ba connaissance na ou alandara. OK, Julio, animateur nini o ya marka yo depuis banda carrière na basé belé donc donc c'est bani otanga awa do basé belé tanga ngandi ya génération na parce que na biso ba vina biso e kokota te ko ba côté on a kutuze o ba tutu ka lujite tanga te bango basala pont poto ko malelo na ba lignée o donc tanga ba tutu ka lujite tanga ba génération na bino mais yo bona tanga ba twala ndeni normalement avant to bana ba animateur photo bana ba vidéo na mbafu ba vinono hein ba Robert Kokota ba Kaluji tant tuzuya umwe ko Monseigneur dango azawana umoni ka pesinzela ke ba animateur bo défendre ngo donc na rolo bandit ba masa na ngebele ba défendre bien c'était Eclipse Mososo il a fait une oise quoi bon animateur grand animateur hein n'était ni chipouille grand animateur natangi masalanga o na masalanga morobe te ndeti masalanga bless créateur ouais quand animateur j'ai qu'un minimum bon kasangidi en tout cas un animateur à bon vraiment d'abord beaucoup donc si nathalie sous masalanga yi ah personnam ah cellulaire yankobo wana na massa oyo to travailler na des années. Julio tangolandaka ba générique ya retirada ya ex patron na yo héritier Watanabe olobarandeng est-ce que ba générique wana et simba tu es simba te o jango ndengeni bon moni retirada des amwana wonga la boti jamais na oloba ke mwana wana oyemba te na yemba te mais te na yemba pona ndia yi tamba no filmer biso so ke ba otuni ba pino sebi de na ba JP Kiss donc tamba no filmer biso dans na pam donc
Donc on a participé à la retirade, on a ça la réponse, on a bêta ba maracas, malgré les cris principaux, il y a générique, on a tout fait tout ça la moté. Dans le sens où on a donné moi, dans la partie en tout on a retirade awana. Ba la mai ba sala musala bango bien, prévaler to kanga mté malgré watandolo bon na studio ke, bo fungola mtema na sima kunja de tolia, na sima Brandon tolia, na sima plata tolia. Donc to fungola mtema ba la mai ba sala musala oyo kin lelo yoka. C'est long, bah travail na bon. Mais ceux qui peuvent mon bébé pas animateur ensemble bébé, ataka yé pe brique nae. Ingoza pe maramususu. Wana dingoza na maramususu. Ingoza na makambo. O wataluka makambo. OK, dernière question. Léopard ya RDC zaki éliminé, tobé ta chan oezoyate. Otala ki pe match wana contre Congo Brazzaville. Yipsa biso nini simba kité. Ni au joueur basala quitté ou encore ni au entraîneur à ça quitté pour te réussir tous à qualifier na chan. Ah bon mon ninga za mouré père foot bon il est à qui entraîneur il moura yeba classement ninga salaire pour ba joueur wana ba maso ba beta ki wana ba beta don aller déjà dans la monnaie déjà d'équipe mieux ceux qui sont na retour américain ko changer ko doit pe ba masamso ba chaque club ba sala bon ba beta kala ba masamso la bele ba vendre na ba bana so pas américain ba ngope ngo da pe ka mieux bon malheureusement et ça la meilleure honnête au moni. OK, merci Jules comme Nasuka mon bambo tenenge zara toujours. Ah bambote vraiment bambote ba masananga ba na ba Canada na ba Paris na ba Londres dit masananga Pati Tondelo masananga la animateur na kin mais le grand joueur na Paris Pati Tondelo na bosanité Patricia Chibala Fréchéri Moroboy Diezo la London City les qui a papizo la London venanga yekuta ba boire été metala rara na pesimbote na petit sœur na ngatani bala na molonga ni na Echeri Kikani na ba bébé na bango ba bisou place baza Angel Siki na kata Ortedam wana na Hollande wana ta Simba Makambo wana donc Angel Siki Mami Siki na pesi VJC Diboko Vemile Manguta Sœur Hélène Manguta donc papa na biso ya producteur papa mondial papa na biso mondial maison copis na bosanité awa nazomona awa nani Giscard Ilela Aze banga côté Junior Mobutu Freddy Maloba 500 €, Gaylor Ngimbi le grand dealer parce que Zambota trop bigara animateur Nzambe yo ba gros bisous ba masana ngai ndenge bolobera na sala kanyi maborote nazo continuer à musala musique donc alors continuer. OK, merci fidèles internautes. Les bonnes choses ne diront pas, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette grande émission Congo Lelo. Si vous avez aimé cette grande émission, dites un grand merci à l'ingénieur 16. Dites un grand merci à toute la grande famille. Il y a Info 16. Merci Nabino depuis France, depuis Brazzaville. Merci Nabino. Pourquoi pas aussi Canada. Là, je vois mon frère Moussambo qui nous suit depuis Canada. Salutations spéciales à Pianga Foukou qui nous suit depuis Afrique du Sud. Pourquoi pas aussi à Vicky Babala qui nous suit aussi depuis Afrique du Sud. Quant à moi, Tadé de Liège, je vous dis au revoir. Numéro nanga banakin bana poto monde plus 243 89 41 55 365 89 41 55 365. Ako Sokola, na piscine, Mamadou Richo, le roi des bossés. Allez Bibi Chamala, Aigle Jonaye, allez piscine yo, Sokola, Tektenaye, ya Rachel Fouta. Longola Sokola, etoko Sokola, Mama, na piscine, allez, on va se laver. Na piscine, en tout cas.